Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci, Nabandeko, nous sommes basés partout. Nous sommes à la télévision sur Sky 711, Channel 711 à la télévision. On est là chaque samedi à partir de 13h et puis 13h30 à 14h, tout ça comme un message tout ça sur YouTube. God bless you. Alors, hier, c'était vraiment terrible dans l'église Mangembo, spécial Passover. Donc, l'objet est là qui est vraiment terrible. Alors, Bandeko, donc, le lot de Senga, Bozangate, Bozala, na spécial Passover au église Mangembo a organisé. Ils allaient journée depuis 3 jours, de jeudi. Lobby hier, nous étions là, vendredi, et puis lobby samedi, et Kozala, dimanche, et aussi là. Alors, Bazali, Kobanda, à 6h, donc 18h, jusqu'à 21h, sur Vende Morphil, na Tottenham N17 6PY. Donc, ils allaient à Tottenham sur Vende Morphil, N17, spécial Passover, où ils allaient couper sa main apôtre Aouti depuis Lubumbashi, Jean-Clément Diambila. Bon, mon nom est dans la background, ils allaient vraiment terrible. Bandeko, nous avons besoin de délivrance, en tout cas, na Singi, Bokende, Bozaba délivrance, na bino, c'est très important. So, pour nous, mon ango, ou talango na YouTube, ou na YouTube à Mangembo, ou na YouTube à Mangembo, mon message, on est allé. Donc, ok, na YouTube, ok, Karobeti Mangembo Londres, au subscribe, et puis au quota, au talaba message, surtout, et c'est vraiment très, très important. Dans le bandeko, spécial passe va au donc aux angangote, quota, oyeba, koza délivrance, na onzamba, koyeba ko pambola yo. Alors, on a pu merci na bandeko, nous sommes basés dans Abisso. Merci pour nous continuer le message dans le baki sur l'élévation de Mardoché. Donc, c'est que ça là que Mardoché a élevé. Donc, on continue, c'est vraiment très important. Pour côté un message oyo, nabatan oyo vraiment oyo, na 2023 oyo, ils ont un projet terrible, ils ont vraiment prophétique pour un message oyo, na repesa, mazo pesa natan oyo. Alors, tendre Père Céleste, je te dis merci pour ces moments que tu as rendus disponibles, Père. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre les églises spirituelles. Cher Saint-Esprit de Dieu, tikete nzambe papa na moment oyo nzambe libota na yo e basene koyoka message oyo. Mulimo na yo e kamba. Ouvre les yeux spirituels dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe na sengi présence na yo na kati oyo. Et que na premidi na lelo bato ba mona yo ba yo kayo in the name of Jesus. Amen. Esika touti eleki mosika epai tokokende awe nazomona nkembo oyo nde mobembo momboba lingomba simbanga loboko naboyi na kweya nabondeli okotikanga te poseza na koma kondima na ngai yoyoyo ekobota solo bambuma kondima na ngai Yesu ekobota se misala nasengise makasi opesa na Yoshua ata na boloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo Yawe pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo mosika touti osundola ngai te epai tokokende yawe nazomona elonga oyo nde mobembo mobemba bolingo oyo nde mobembo mobemba litomba nasengise makasi opesa na batoma
ata na boloko nayebi na kolonga. Pesanga makasi, pesanga makoki ye, pesanga mayele, nga nasalela yo. Mokano ngai nazwa, eza ya motema. Nakotika yo te, namemi ekulusu, nasengise makasi, ya kozela bilaka. Ata eumeli, nayebi na kosimba. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nga nasalela yo. Mokano ngai nazwa, eza ya motema. Nakotika yo te, namemi ekulusu, nakotika yo te Yesue, namemi ekulusu, nasengise makasi, ya kozela bilaka Yesu. Ata eumeli, nayebi na kosimba. Pesanga makasi, pesanga makoki ye, pesanga mayele, nga nasalela yo. Yahweh, pesanga makasi, pesanga makoki ye, pesanga mayele, nga nasalela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika nasuki, walande obandi, nasengi confiance, nasengi makoki, pesanga mayele nzambe, nga nasalela yo. Yahweh, pesanga mayele, nga nasalela yo. Oyebi motema, oyebi makoki, esika nasuki, walande obandi, nasengi confiance, nasengi makoki, pesanga mayele, nga nasalela yo. Gloire à Jésus, merci. Alors nous continuons notre message dans le message sur l'élévation de Mardoché ou la coaching de Mardoché. Ndengenini Mardoché oyo batu balobi la evema mingite akochaki Esther pona Esther aeba kozwa royauté akoma mwasi ya roi akoma reine na kati na mboka bapaya. Alors plusieurs personnes bazara na besoin kozala élevé, plusieurs personnes aiment l'élévation, plusieurs personnes aussi aiment d'être appelées je ne sais pas homme de Dieu ou ministre ou quoi. Mais laissez-moi te dire une chose, derrière l'élévation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sacrifices pour être élevé. Et ça n'a pas te belé le lo ba ezala élevé. Ba mususu lelo bala la pongite. Ba mususu na banda kuna bango. Ba makamba mona boyebite. Au mona lelo muto aze élevé, tu es en train de l'envier. Obi makambo ya mona na vie na été. Pour na ka ko garder ba secret ya élévation o ya zoluka. Quand ça l'a élevé le lo batu ba envier kango mais na zoloba ke ezana ba makambo za difficile comme je pourrais te dire, ça difficile pour la muto accepter pour être élevé. Il y a des choses où personne peut-être yoko limangote. Mais le lo batu bazara na besoin bazana besoin bazala élevé bazako ko envier bat pour être élevé. Alors les psune ozana nous en bien. Alors to koti le message nabiso comme j'avais dit, c'est que Mardoché avait fait pour que Esther aille bakokota na esika oyo akoma mwasi ya roi. Il avait des techniques oyo Mardoché a utilisé pour que Esther azwa place wana kozala mwasi ya roi zwa akoma reine. Ndena lobaki semaine passée na lobaki que la message oyo na passage oyo na Esther 2, on ne parle pas de Dieu. Nazo répéter à moi chaque fois, on ne parle pas de Dieu. Eza na nzambe te na kati awa.
Oh non, Mardochée avait prié Dieu pour que Esther akoma na isikana. Non. Mardochée avait utilisé des techniques, des tactiques, donc on va bengi coaching pour coacher Mardochée Esther pour nakoma na isika ya kozala reine. La première des secrets on a lobaki semaine passée c'est là qui ezaki race. La race oyo nazo lobela lelo za race ya poso ya mninité. Race on a banako nazo lobela za race oyo ya ndenge na bango bazali. Na ndenge bango ba Mardochée bazala ba juif. Donc bayaki na mboka wana etake besclave. Ezaki eloko la blocage. Bazaki besclave, ba paya. Donc baya ba wumbu. Baya bakanga bango na ba chaîne. Bakanga bango na ba chaîne, baya pe na bateau. Bateau tout soki ba yebi ba tali ba juif ba yebi ko besclave moko boy. Bateau moko tina te. Bateau moko yoki azana parole te ya koloba. Mutu moko boaza avant ya loba, il faut m'conditionner à loba ne loka ko sala. Avant ça là quelque chose, il faut la dicter par son chef. Voilà pourquoi et c'est là qui blocage race. Mais Mardochée comme il sait azali mwana elaka ayebi que malgré cette race on a nazali obisotoza. Mais cette race ne peut pas être un blocage pour moi et pour ma fille Esther. Abi race et kozala blocage na ngate. Race on a kolo ba lelo nde nazo expliquer race on a kozala peut-être ba caractère yo zalango ba caractère mabe lemso za lukuta lemso za mutu moko olobaka trop lemso za mutu moko oyo osala ba mabe moko belé ozo mona oke a kozala blocage na ngate. Je te dis, ta race ne pourra jamais être un blocage pour ton élévation. Loba ame ce que zali. Ato zalaki muyibi lobi. Ato oba yebi yo que ozano muyibi oza aventurier. Mais cette aventure-là ne peut pas être un blocage. Parce que non loba bo ezape na bateau ba oyo kabiso bateau ba otala na ba démon na bateau ba zoluka nini que non peut-être ça la moindre erreur mo boy. Mais même cette erreur là ne peut pas être un blocage pour ton élévation. Alléluia. Mardochée atali. Albi biso vraiment to za ba pa na mboko yo. Mwa zoluka mwasi akobala. Na pena na mwana waza mwana mwasi. Na na vandia wa Mardochée na zanga nga sentinelle. Na kengelaka na kokoma na esika wana te. Alors tika na ba ko coacher mwana oyo mwana na nga ya mwasi na coacher ye pa koma na esika wana posi ya komi na esika wana et ozala bien pour na biso ba juif. Il avait songé yango na loba ke ezalaka bien eza malamu pour être un vrai leader aza muto azo coacher mutu. Un vrai leader aza muto a coachaka aza muto azo luka élévation ya mutu. Il ne cherche pas son propre élévation, mais cherche l'élévation des autres. Alléluia. Un vrai leader a l'élévation à Batou. Ce qu'on a l'élévation à Mou. D'ailleurs, et ça, il est quand toi tu élèves une personne, il y a un tombolé Zanzambe. Si tu as élevé Batou, Nzambe soka tombolio qui va te redescendre. Non, non, quitte ça. Parce que Nzambe tombolio. Si vous comprenez le qualité, vous allez limiter. Vous allez église congolais. Et surtout, vous avez potoawa. Na kotika en Angleterre, na mboko toza. Pour moi, na congolais, il y a 1000 personnes, c'est terrible. Le bar lemso a simbeni qui il y a 5 ans. A salima 5 ans, a tekili lisubi a salibo yene na lobi. A simbi kisi na ye, andimi a keneli felo. Masala ka 6 ba mona ye pendant 500 na kiti na ye. À un niveau. C'est ça Congolais. Bon, lorsque Congolais, Azani Nakara na batuka amuke, a commis na 100 personnes, a commis sur une nengenine, Bamsu Bakomo Lukani, qui na 100 personnes, Bakomo Bundisaye, pour Moutanga Kita. Donc ça se fait seulement au Congo, où on voit que les gens basent comme Bunda Baona Bango. Lorsque Moutaza est élevé, les gens font tout que Boutouanza la Akita. Donc, Ezalaka Congolais, il a même des ennemis. Bato ba yoka nakate. Mais ceux qui balobi ba kisaka yo. Do ba yokani. Ba sengi ba pardon. Balobi que non, to yokana, to sala ndeni pour la to luka to descendre muto. Ba benga na ba téléphone ba kuta ba luka ba stratégie ya mabe. Ça c'est diabolique. Vous irez en enfer.
L'enfer existe, bien-aimé. Vous irez en affaire. Donc, au Congo, Bongo, Mardoché avait compris une chose. Abinga Azalanga Mobali. Esther à moi si. Esther n'a cause à place wana. Il a coché Esther pendant 12 mois. Au nez balobali qui non. Pour la kokoma. Moi, c'est Arafo. Traitement il y a 12 mois. Mardoché a la kisi Esther. Ayebise makamunoso. Na verset. Na Esther 10. La Bible le dit que Esther ne savait ni. Totanga. Esther ne savait ni son père, ni sa mère. Esther 2, 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait interdit d'en parler. Donc cela veut dire quoi? De Ngoloba. Donc, Esther bazalaki wana, Mardoché yebisi ko koloba identité na yo te. Et pas ya batu. Donc, cela veut dire à gardaki identité na ye. Mais je me suis en train de me demander moi-même, mais tant bazalaki wana ba ovanda wana, ba bango bazala ba jifo nengeni. Mais sikoyo, eloko siko nazo kanisa. Donc, comme Mardoché avait empêché à Esther de révéler son identité, que batiba ye bate do essaie abana ko tambola la tête haute abana ko tambola comme esclave te na mboka na amen. Donc essaie abana ko akota ki na milia batuana akoma lokola ka mutu mboka wana. A tambola normal ko la sate ka esclave. Azo vivre une vie normale, paisible, batiba yebi ko te ka esclave. Attitude essaie et bana ko refléter que bango te bazaba jif. Pour tout le monde, il a moni jif ne atambolaka alatimo la mane alatimo ni nae na mwa wa mibali na mwa singa la bango kitabo de la limite sera ba wala za bongo comme abomba ki identité nae ba ye bate ke ba za ba esclave donc en d'autres te ba ye bate ke ba za ba jif abomba ki identité za bongo yo ko lo balanga tete eza nenge wana parce que ici tango balobi ke Mardoché l'avait empêché donc c'est la yeba kaza jif azaki pe esclave ayebaki mais Mardoché l'avait empêché à le battre donc Mardoché a bombi ayebisa ke ko lo batte que yoza esclave yoza jif bo a bombi secret wana. Imaginez-vous que même ti roi abalaki Esther roi yeba na été que moi songa na bali azalaka azalaki esclave moi songa na bali azal jif roi yebaki yango nanu te ayebaki te yango moko bala mususu lelo zo kufa na makambo za lango zo comprendre na comprendre te na lobi est-ce que moi si ce que écouter na moi si azala ba pour lelo to za ba problème na biso famille ning eza bongo famille nyo surtout a des problèmes famille oyo bazala bondoki na nenge na bango famille ya mo moi si pe bazala bondoki ya nenge na bango caractère na yo akota mobali eza nenge na yo bino caractère ya côté basi eza nenge na bino bokutani bokomi na bitumba ya deux caractères ya deux familles bitumba deux familles siko mwasi mobali abali mwasi ko yate aloba no famille na biso akoyi biso yango après ezalaka après ne bandela ko loba te famille na biso baza bandoki terrible famille na biso kutu ndenge zana baloba ke ngana ko simba ka mwana te mwasi ko ya ko loba no bongo te parce que ezalo kola azana besoin libala te siko Esther awa la Bible lobi ke Esther tanga yaki po abala roi yeba ka teke aza esclave roi yeba même pas que azaka jif siko lisumu eza wapi bolo balanga lisumu eza wapi Esther asali lisumu a péché eza lisumu eza te ko zanga koloba vérité eza lango péché te il y a des gens au bakufa à cause ya koloba vérité na bango abimisi secret na ye on a ça des pour na ba que ça secret abimisi secret na ye mais na liwato monango na histoire Samson tanga botama zanga na secret na ye que ceux qui ne sa force na ye papa na maman na ye ba yeba ki yango Samson azalaki en vie azo beta batu mais secret ne zaki suki na ye abomba na le bate zaki péché te et même pe na mabete mais les jours oyo ayeko yebisa moi si na un secret et lequel a un problème et même etina liwa sikoyo
Ce n'est pas nécessaire que le secret n'est pas bateau. Ce qu'on dit le secret n'est pas ya mutu. Le bas la mutu secret la mutu aux années na confiance. Mutu monique a oyo. Alinganga. Asa la besoin d'un mata. Mutu asa la besoin d'élévation nanga. Mutu asa la besoin akidisanga te. Oko bimse secret. Mutu asa la souci na yo. Ndeko yebse secret. Aujourd'hui, je vous dis ce qui est vrai. Plusieurs pasteurs, bazaba occultistes, bazaba sorciers, bazaba ndoki, batangi na bango kakaku, nga tanga théologie, kolobateke na tangi théologie, ta na koma pte, na tanga théologie, na wana pona koma pasteur tete, na koma pasteur, avant na tanga ba théologie. Théologie pe na kena otango pesa ki na circonstance. Ce que y a, Jésus faut de yoka ba témoignage yoka. Pourquoi na tanga ndenge ni ça que na tanga théologie wana. Ils avaient qu'à pousser par le Saint-Esprit. Na ça na tanga o lobango ate. Alléluia. Na kati na kuto otanga na batu. Mutamelanga ne cigarette, diambe, aibi Bible. Tozaki na docteur moko na kati wazo pesa secours na le Saint-Esprit docteur azape prêtre na l'église de Manini. Mais lango na ye amelanga ne ba cigarette et pas ça normal. Mais ça ba livre mususu na bina na fungo na bino donc zaka passer. Yango na zoloba ke makambo oyo na zoloba pour dire tes secrets. Il faut yeba mutuni no kolobe la secret. Il faut yeba lelo mutuni no oyo kolobe la secret pour mutwana oyo koloba secret. Il faut ça un père oazana souci na yo. So ça mutu azana souci na ote. Ça ne sert à rien parce que azan zambete. Azan visi diepete. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu il est en train d'intercéder pour nous. Tu es un faible. Je ne peux pas prier, dire. Nazala nga danger na ba prière te. Nazala nga faible. Mais comme Dieu intercède pour moi, donc la couvreur nga calcule. Parce que je sais que Dieu est en train de prier. Il y a quelqu'un au-dessus. Ou azo bon de la peau nanga, il y a quelqu'un au-dessus ou azo prier pour nanga, pour la protéger nga, pour la garder nga, pour la luka vi nanga bebate. Ata yo zo bundisanga, ora ba kena yebi rien, lukuta na yebi. Je suis docteur de la loi na tangiango. Alléluia. Alors voilà pourquoi la zolo bake pour dire tes secrets, il faut le bana mutu oyo, alingio, mutu azala besoin zala élevé. Alors, essaie à garder qui secret na ye jusqu'à ce que tu aies comme on a que na nenga garder qui secret akumaki mwasi ya roi. Et ba coaching oh ya Mardoché a coaché Esther a comme roi et Mardoché a kokoma premier ministre. Mardoché sentinelle au premier ministre. Tu continuons next week. God bless you. Thank you. Bye bye.